Salut la famille, bienvenue sur Family Bota News Télévision. Balobi, Ezendi Akoyinda, Akoyinda. En tout cas, Family Bota, ceux qui vraiment au côté pour la première fois, abonne-toi, cliquez la cloche de notification pour que vous ratez et le côté. Balobi, na kata Family Bota, tous êtes toujours soudés, hein. Balobi, bon, moi, qu'on est réuni, na kata Family Bota. Balobi, tout côté na film, la biso film, et Yinda toujours. Balobi, Poutine de l'écriture, Azana pour le Rosa Moussani, la famille. Et là, on est libino lelo, babi et yindi. Balobi bitumba et na kati ngamba ba voisin, guerre entre Zuma na Moura de la presse bande kolanga audio ezali. Donc bozala wana coaché simate to tia vraiment audio, bolanda audio bino moko boyo kama kami o ezoleka entre Moura et puis ba vérité moko be bimi na kati na kombe ya Belleville bande kolanga na ebisaki bino makambo ekokoma na fin. Je vous avais dit makambo au fait na ngwe komona na to komona fait makambo nyoso ezoleka. Na ebisaki bino parce que na moment où na ebisaki bino eloko Belleville a créé oyo hein ya ba sorti oyo na ebisi bino bato belé mitema na bango na minute oyo za so kitoko te balobi pourquoi na lobe na minute na bato belé minute ba se poser ba question. Alors la famille sans plus tarder nazo la bino audio boyoka audio bino moko ce qui boyoki audio yo ko yaka leto mesa na bandeko boza la brancher na lobi na bino boza la brancher botika la po ba audio ezali le to la bino ba audio bolanda vidéo malamu balobi Moura lobi atiki na yesi la kolobi la souci la te parce que trop c'est trop et puis après boyo kana audio hein boyo kasi ko makamni ko leka et dans des sommes na ebisi bino so bo sala kama be na vie bo sukaka ka boy yango na vie faut ozalaka luka ko zala na yo innocente et ça très important bozela la famille na tiela bino boyo kana nu bitumba ya Moura na Zuma Zuma nem to lobe Moura nem ta cheka on a live na ye atie maloba Zuma pour la décision ya zozwa par rapport à maloba o Zuma a lobby boyo kana Voilà la famille balobi wana za Moura de la presse alobi a se retirer na ye na makamba sila alobi la souci la te bande kolanga rando ngo ezandenge nini rando o ezanini o ezoleka balbi rando ezanini Zuma a sa l'émission l'émission Zuma a kekuna bandi koloba abandi koloba bato baliambo nga Belleville bazawana lelo bakoma kolobila sila nde basala pa sila bakosala kaka pa na pa sila nde basala pa Belleville pardon bakosala pe kaka pa sila lelo alobi kaka koloba
Alors Zuma et Moura et Pessie Kanda Mour aye kosala live pour nolobake ye akozobela ka susila te atika bango ba lobela sila siko bango banani baba kuku bazo benga ye na kati na émission abina koyamba bino te sina lobby na kolobela susila te la famille bande konanga boyoka lisolo eza pasi pe mawa eza pasi pe mawa na makambo ezoleka sur internet concernant bato balobela kasila balobela sila bapandisango ya sila na soni na soki pende en tout cas na yebite sona koloba nini siko ba o bazo benga wana tellement babanga ka Moura bakomi ko benga Moura pour que Moura asala bongo te parce que bango bayebi ke soki to bengi Moura te guerre kozala awa bande konanga nde bazawana nde Moura chazolo babongo ayebi ke baba kuko ba mama baba kuko wana batinda mbongo ayebi ke ba otindele mbongo ozomona donc ndenga zawana ayebi ke ba otindele mbongo baba kuko ba otindele mbongo akozwa mbongo wana pour que ye asala nini asala makambo na ndenge asalaka après nde akoki kozonga po baba kuko wana bazande bazawana na yebisa bino la famille baza complet ozomona bango tellement ba message na makambo mabe baza na bango d'accord ya koluka kozwa mbongo penza boye batie mbongo na bango anje po bapesa ka Moura pour que Moura alongwa te pour que Moura atika kolobela sila ta continuer toujours kolobela sila donc baza capable babafuka na ozomona wana baza capable ya kosala yango ozomona pena association ya ba malfaiteur oyo baza na posa ya makambo mabe toujours régner na internet na biso bandeko na ngai. Ça fait très mal. Ils n'ont pas si peu mawa. Na makambo toujours mona sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas si peu mawa bande kolangai. Ils n'ont pas si. Koyo kaba makamba boye. Komona ba makamba boye. Bino bozo potana. Pona nini? Bazo potana pona nini? Eloko nini ezo potani sabango potani sa Zuma et potani sabango. Eloko nini? Oh penito sala bongo point d'interrogation babako. La famille point d'interrogation kaka bango moko nde bayebi eloko nini oyo sala bango bongo Moura Zuma ndenga azalaka muta joie parce que amonaka ba Moura babwaka ba Moura mais yena babwaka ete yena babwaka ete yo kanisi baba kuku ba osali ba kotela ka Moura ba luka bazana bazwa para Moura parce que yebi ke Moura ndenga azana Moura nde mutu asimbi sila posi la ndenga azabonga vivana na mafinga sila sa mafinga ko vivre te ozomona sila sa mafinga bandi ko leba comédie a ko vivre te s'il a pas vivre bien il faut mafinga ezala s'il a pas vivre bien il faut ba comédie ba chroniqueur na ye to ba chroniqueur na ye faut ba fingele batu to ba zo fingele batu ndezo sala sila azala. Vous comprenez? Donc si la zala rapport la bonga fonctionnera bongo. Si que le mouton a mieux placé pendant mouton a makasi eza Moura. Si que le loso Moura a décidé à quitter la famille. Moura sera décidé à quitter ko simbate si la okokate. A kokokate bande ko na ba ko financer mbongo pour que Moura azonga tala degré. Yo za star na yo o construire on ma finga. Oza star no construire na makamba mabe star na yo fo batu no ba fingelo batu so ba fingeli yo batu ndesko yo zo vimba lokola soso na nzungu wana ndo moni ki star a bien eza ki star a bien te ki star l'accès ki star na musala ozo sala na musala o batu bayebelo ya maboke musala ya théâtre mi pesa corps et âme batu ba sentir yo et non na mafinga parce que so talibi si l'actualité ne komaka ya mafinga kombo na ye komo kotanga mingi na mafinga na bato bazo fingele batu nde komba fia si les otangama mais na musala rien place ndi yo moni ki okozwa steni na yo komatisa ba seka pe bimi Zuma bitombo lia kambonga belle vie bonde kotambola mituka belle vie bosala ka sa mituka belle vie kande bosali boza pe capable ya kosala nini ya kozwa pe lelo sila bokamata bosala nini bo banda kotonga bo banda kobimisa pe ba secret na ye alors Zuma lobi abimisa ba secret ba soka bimisa voix ya belle vie parce que avec une compte à rendre na ye et kasi pe un jour pour comment na compte rendre na sila o bimisa pe kakati tala niveau ya bato sila pe sa confiance o a fonctionner na bango tala niveau yaya na yebisaki bino tozaka na internet awa mutaki mate on est là toza na biso ka na internet tokoyeba makambo ndenge kokinde tokoyeba makambo ndenge kosuka na bana bino la guerre sera longue et populaire bo sakana na muto oyo apesa bino ata quelque chose ata 10 francs na yebo lia
mais bino lelo bokomi se lokwa papier hygiénique bokomi se belle lokwa papier hygiénique nzambe azaka nzambe ba innocent nzambe bi ko bundela ba innocent likambo muta yebi na ete bino boletie mutu na makolo yaya tanga zo buka makolo ne belle buka makolo ne ekozonga yaya boko panzana na bopanzani te mo bosala ka lokwa ti bopanzana lokwa bozongi ba pe futi ba mbongo kuna bosarranger mais ekosila boko panzana pena boko panzana bien pena bien bosili pena bosila ni pena bien toza kaka na internet eki matin internet eza kaka bandeko na nga tozali bokomona nde bato bakopanzana mbangu bakopakata bakokabwana o bible elobaka bayaka nzela mpe bazonga banzela sambo ndenge bato asila bakopanzanaka bakopanzanaka na banzela sambo parce que trop ça n'est de trop lelo bokomi kopotana bopotana te bosala yango bien te bosala yango bopanzanaka bozwaka baaudio bokabolaka baaudio ndenge bovandaka bolobaka te le todeside tosatake mutu boye bozwi mpe temps bosatake oyo atake bopanzana te bino bosala makambo malamu mpona sila bopanzana pourka bopanzana te bozala kaka bocontinue nano esili te ce n'est que le début faut bino bocontinue il faut pena bocontinue mpo ezala bien eza mawa pe pasi bandeko na nga parce que nazalaki kuna zwi ka ata mokie bandeko na nga na boye kokota ebele pour ça ne sert à rien te na tie mais juste ke ezalaki mwa mokie na tia kotalisa bino zoom amour alobi akokotela susila ata kolobelaka susila te yaya eya nde grave babi l'air est grave c'est vraiment malheureux et ça soni et ça la passe et ça kitoko te et ça soni et ça kitoko te comment bato bakoki okoma na niveau ya boye comment bato bakoki okoma na niveau ya boye place yango soit disant bozwaka mbongo te bokangama no tolobelaka sila mpo na intérêt moko te mpo na nini te yaya ekoyebana on est là toza na internet amuta kima te toza kaka nayesaki bino muta kima te muta pakata te tout le monde toza awa na bato ya belleville tolobela belleville na bino toza awa biso tozalaka mpona kosala no barecadre na makambo bino boyaka nango bosala bapromotion esila yango bosalaka promotion te lokola bino boza bato boyebi koloba na internet bino sans bino bato bakovivre te na internet ok totala siko makambo yango ndenge kokende toza kaka tozotala bino kaka boye totala bino ka jimele bandeko na nga eyindi la famille totika toujours toza branché na Belleville TV to continue toujours kotala ba spectacle la Belleville ekolobisa bato ba spectacle la Belleville ekotangisaka bato makambo ekokabolaka bato parce que les minicho bato mitema baza solo na kimia te kimia ezangi bango ba na kimia te la famille. C'est juste ça, baza sous la qui mettait dans qui met ça, bango li sous té. Nous sommes là, comme bimisa. Ya. Non, bo bimisa té. Likambo bo bandaki. Boke na ngoti na suka. Bo si sa té. Boke na pa ti na suka kozala kitoko makashi ndi bo bandaki. Non, bo yo kité. Biso ka boy. Na ba spectacle tozo kende tozo mata. Biso penza na kata Belleville TV. Tozo mata na ba spectacle na tozo banda. Tozo mata. Bino siko